Bonnet. Ok, je vais aller. Maintenant, remercier staff Wenge na Luanda. Bamasana va soutenir à 100%. David Dewe vitesse. Alors, Gauthier Touba la Poulga, Oyo Patrick Beckham a immortalisé la deuxième chanson promotionnelle la Bisso Engra, né à organiser barbecue Oyo. N'appuie toujours les amis de Patrick Beckham. Donc David Dewe vitesse. Premier billet. Deuxième billet. Le troisième billet. Et ça va billet à 5 000. David Dewe vitesse. Prenez sauf vérité, on a la vérité. Vous comprenez? Donc, na ma musique qui est là. Na génération c'est de l'ongoli ba faire ba fali to l'ongoli bango. Génération elandi wana tout. Bana nyonso ya fabricant. Na zo beta bien. Et ça Patrick Beckham. David Dewe vitesse. David Dewe vitesse. Tokiti déjà lancé. David Dewe vitesse. Batu bayebi ke na minute oyo bina filé na Beckham et Simbate. Anga za misien de. Ah, yo mbongo kaki. Na pesi misien mbongo na ngai yembe ngante makitoko normalement faut pas honorer. David Dewe vitesse. Patrick Beckham, tout un peuple bat derrière Patrick Beckham. Patrick Beckham a une innovation dans la musique congolaise. À côté ici, Rumba, Seben, Rumba. So David Dewe vitesse. Ah, Patrick Beckham, ye, batumsi wa Cameroun denga yemba bongo. Ouais, mais est-ce qu'on a Cameroun parce que il y a botama mbala moka zo yemba kitoko. David Dewe vitesse. Nzembo wana sala ngo promotion oya bina filé non. Na sala ngo promotion et bimi déjà bat bayebi bien. Alors, autant de masika normalement le bat no bayebi bien ngote. Pour na sala ngo le moi bien pour bat ba chango ka bayebango mais moral. Il y a pas de polémique. David Dewe vitesse. Patrick Beckham a défendre le charge de la génération naïe. Donc Patrick Beckham la génération naïe à numéro 1. Nous contredire Azate. Pour avoir des chansons, ngam na lobi yango. David Dewe vitesse. Na batu nyonso baye awa. Le lobani gota rolo ba pona bango. Non, na CP na comprendre que na Luanda vraiment balinganga des fois Dieu.
Image ya kitoko bomona eza bongo Viking Putu donc yaza kana David Wembelo David Wembelo tambola naza bongo na présence bongo ya Patou Gigal imbattable to sola na to ba expression na ye barbecue makamna bongo ekende nini Gigal bonne nuit. Ya bonne nuit papa. Bonne santé. Ouais, santé super bien na système ya Ingra. Présence na yo na barbecue ya Patrick Beckham. Jésus le gandé. Non, bon, présence dans la barbecue à Patrick Beckham. Premièrement, nous avons président, il y a tous les amis de Patrick Beckham sur les présidents planétaires, voilà. Alors, Gauthier Touba la Poulga, Patrick Beckham a immortalisé la deuxième chanson promotionnelle, la Bisso Ingra, a organisé barbecue. On appuie toujours les amis de Patrick Beckham. Donc, barbecue est super bien. La piscine VIP à Palanca, Zénith à Luanda. Donc, il monte Peli. Dans le stade, il y a la campagne congolaise, match Betami, les amis de Beckham contre les fanatiques de Fabregas. Tu as gagné Bango. Tu as une piscine à stade, j'ai un temps dans la dimension, on a idée. Donc, loin de répondre présent dans barbecue à Patrick Beckham. Pourquoi vous saluez le logo Batubalia, Bamela, Ophélie. Et nous avons oui, Gauthier Zana Mbongo, tu as un fan, vous avez un Mbongo, un fan de Patrick Beckham. Oui, premièrement, Patrick Beckham en là. Gauthier Touba na mbongo bisope ba oya ye na mbongo Maxon aboyo omuna ba donte na ba bandeko na biso ba binos ba don ba nini ba handicapé ba mère na biso na père ba don oui na mketo ozwa te ba ulela ba ninga to kabola donc artiste na biso bien que balobake l'abondance de bien ne nuit pas donc nzoko ana vitamine aluka toujours vitamine des chansons au bimi déjà c'est le moment na Ingra et Simbi et Simbi quand on a YouTube mais Patrick Beckham au mona Patrick Beckham non Patrick Beckham 10 sur 10 Patrick Beckham a que liboso Patrick Beckham tout un peuple bat derrière Patrick Beckham. Patrick Beckham a une innovation dans la musique congolaise à côté ici rumba seben rumba so la ninze mo emel Gauthier Touba Ingra Bakintoine beti na kati. Donc rumba c'est ben rumba. A une innovation. Na recevoir na plateau photo so la bien un mot pour na Patrick Beckham. On porte peu ça va mbote. Vraiment Patrick Beckham coup de chapeau, trop de courage. Osa musala kitoko donc des chansons au beti, d'accord le monde est d'accord. Forcer, travailler bien, mais faut rebeller na bi ke toujours liboso Maxon coup de chapeau. Alors pour ba mbote na pesi na mbote numéro 1 na yemoko star. Oh, Simbi Bendele la génération pour le moment c'est Patrick Beckham. Patrick Beckham a défendre le charge de la génération donc Patrick Beckham la génération a numéro 1. Nous avons contredit Azate pour avoir des chansons. Maxon Patrick Beckham a des chansons et Bouna l'album donc Bambo Théâtre na orchestre na biso ya Maxon a vraiment orchestre bandit donc Bambo c'est tout. Il y a Patrick Beckham Bambotre tout XXL les grands chasseurs d'images pitchen papi photo Bambotre ponaye voilà voilà les caméramans intelligents Bambotre Vicky ponaye Gauthier Touba la Poulga Bambotre ponaye Arnaud Rosada Bambotre ponaye Sikazali anniversaire ne pelelo donc rien à dire tous les amis de Patrick Beckham Bambotre na bango on a rolo bangona babodi pena yeyo donc botala ka nengaza yebene ratarate babodi présence sera confirmée na barbecue il y a Patrick Beckham. J'ai aucun nom de ni. Ouais, j'ai vraiment ça commentaire.
yo yebi David tokutana partout place à événement danger et zalaka biso be to salaka donc place au événement mikie ezali na ba kilo na biso na kata ya monde pe na mboko yo c'est un peu difficile pour tout le monde donc si to yé na makambo yo sere mambo eza trop munene banzema ya Beckham ogondeni ah Patrick Beckham ye batumsu wa Cameroun ndenga yemba bongo ouais mais ngasko na Cameroun te parce que ya botama mbala moko zo yemba kitoko ouais Beckham a botama biso ozo comprendre ko baninga ne misusu nde na yo kana ba fit fait bazo beta misiki bien baninga ne banani David omoni mama musique oyo etanga kombo baninga Beckham nini ozo beta misiki mabe Bonheur sauf vérité, on a la vérité. Vous comprenez? Donc, na ma musique à Gilelo, na génération c'est de l'ongoli ba faire ba fali de l'ongoli bango. Génération elandi wana tout. Bana nyonso ya fabricant. Nazo beta bien. Eza Patrick Beckham. Ouais. Le venu ko pona Patrick Beckham. Ouais, on a rolo baka ke Patrick Beckham aza artiste ya monde entier. Donc on a rolo baneka ke sali akipe biyoka yokate azalaka o yazalaka succès na ye azala na ba maîtrise nango n'importe qui te donc na kolo bandeni n'importe qui te sera yé pembeni na ye a comme semba moko donc contact mba moko na yo zo comprendre pona mokili bataki ali bakotinda mutu moko boye pembeni na ye donc on a kolo bagage azala vigilant azala maître teke mona changu kutu na yebike. Moi, Bambote na bato. Ouais, Bambote, nous avons profité de notre sa masse nanga. Norpheline nanga garçon world. Na Chine, Dani Chandu nous appelle ça Mbote. Gloire Fambemba aux États-Unis. Nandenga kine Moïse Lasey. Donc tout na yobe David Bambote en trop quoi. Ah te bon, na linga ki makasi po yemba bien. Ah za jeune moko aza premièrement dans a courageux, andera qui courageux bon. Abotama vumana art donc des alara yo mo yebika donc musique nde makambo donc esenga fo beta musique nde batu ba sentir ko talaka nda sali yango beleng makasi ebela batu plein boye nyoso ka pona e donc a vrai jeune avana ya umela na présence ya côté Touba donc so bozo mona batu nyonso baza awa papa couronne tonton succès a côté si biso awa kolia komela ofele kaka pona Engra, côté Touba, bonne nuit. Bonne santé. Côté Touba, barbecue c'est ayo. Façon de morozo mona barbecue, ça se passe comment? Non, ninguém la sara que ba jeune balinga nga Luanda. Pour baé. Pas de concurrence. C'était pour osalia ngopo la sabatute kozana mbongo po kolia komela eza ofele kosukola na piscine eza ofele pour na côté Touba. Pourquoi? Non, ils ont un kwanza nanga, deux kwanza nanga. Il faut servir à ça, mon boy. On a ça. Dernièrement, awa shop moko pe zaki akolia komelo fele. Chose zaki. Kolia komelo fele benla. Ba bombe pe ngombe. Bon, bataka baya basali show na bango. Normalement c'est tout. Na contre bango tenga sali barbecue à champ au baye mbelinga. Na sali monter pour na contre ba. Rien à voir na bango, na ba chaîne té, na ba garçon té. Non basali barbecue na bango. Donc on a rien à voir avec la bonne. Ça on est pour contrer moto. Même on a baya tout. En général à Wende. Donc c'est la musique par rapport à Nzembo, Oyo, Patrick Beckham a Yembelio, Engra, on sentit en Wende. Ah bon. Bon, il y a qui te belle chanson, mais une belle chanson. Bon, ming banzem va Yembelio ils ont là-bas histoire ya fin ngai. On a expliqué musicien, après c'est bon. Il y a un peu de il y a sama ba maela boy prestation eza même makambo ezo contester na fi na lelo donc muto ozo so zaka muto obeke olinga ngana lobani nanga mabete pas bina film mon frère Igé Trangeta ni ay melanga des chansons vraiment les problèmes te coulé dans ce contrat na mon code la première volée le bar vérité. Tu vas y aller na minute oyo bina filé na Beckham et Simbate. on a mis sende yo mono ka
napesi mission mbongo na ngai yebelinga nzembo ya kitoko normalement po pena honoré nabi teke banzembo tia mabe banzembo nyonso ya kitoko nzembo wana asalango promotion oyo abi na file no nasalango promotion ebimi déjà bato bayebi yebi yango alors oyo eza nzembo ya sika normalement lokola bato no bayebi yebi yango te mpona asalango elo mwa bien mpo bato batyango kaka bayebango mi moral y a pas de polémique bato nyonso baye awa liloba nini gota koloba mpona bango non na sepe na comprendre ke na lwanda vraiment balinganga des fois te bambote na bato ya yo bambote kaka na mère bambote kaka na mère la mère apale David Ewe Vitesse. Bonheur. Tout ça, Chantico, ils ont fait ici. Bonheur. Ok, je n'ai pas de maintenant, je staff wingé dans Luanda. Je vais soutenir 100%. Je vais par le Nabal. Général Jules, Sa Majesté, et Dieu. T'es là, bon. Champagne, il y a tout fond, le champagne blanc, c'est bon. T'es là, bon. Président, il y a ça. Président, tu veux pas ça? Président, il y a champagne. Champagne fond le blanc, c'est bon. Président, il y a Président, tu veux pas. Et Dieu. Président, il y a ah, oui, ça, président, il y a il faut la champagne pour la nzembo. Normalement, quand on prend la champagne, il faut pas aller. Il y en a bon. Oh, il y en a bon. Vraiment, sécurité est à la awa wa assez. Batutu ba kitana. Oyo azali jete akitana s'il vous plaît. Sécurité bakitisa batu ba sécurité. Maman média. Tekasala. Zala na hokima bela. Maman biso ya bana. Ba DJ kala oyo ba benga de awa. Balobi caméra boza film oyo nyonso tozo le galelo. Oyo za wenge. Balobi na kote 32 ans de pouvoir. Biso ya boza awa. Ekele obengisaki bayete. Ekele obengisaki bayete. Ba DJ ya wenge bango oyo baza awa. Oyo ba répondre na invitation na yo. Oyo ba DJ nyonso komaki soki 16 ba oyo baye bango oyo toyeka ba 5 bakimi wenge nalingi kamera nyonso ezala vraimen ya kopela s'il vous plaît, tout le monde a bien. Donc, mon côté Amata, doit empêcher presque Basala, Moussala Nabango. Doit empêcher presque la journaliste Basala, Moussala Nabango. Ça va dire que mon abonnement dans ma boucle pour répondre à l'invitation à Yogo. Pour la guise fidélité dans Bissau, il y a une musique à Bozali.
ngai kobo koloka balenge belego image premier monana premier billet deuxième billet troisième billet Ezaba billet à 5 000 quatrième billet 5e billet 6e billet 7e billet 8e billet 9e billet 10e billet 11e billet 12e billet 13e billet vraiment bandeko na ngai nayebi te